Matondo bandeko balandi émission Bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolandaka biso awa na République démocratique ya Congo désormais na vuva mo télévision ponini te na bino bandeko bolandaka biso bongo libanda ya mboka na nzela ya internet bamwangisi vuva mo télévision mbote to meseni koloba tango yonso émission Bayindo bola muka ekoyaka o mabota mabino na tina sio ko kuluka kuzongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo akoma kolia na fulu yango moindo akoma kolata na basuva toma ya tombola na mokuse moindo mobola ya mbonzoka nde ye motafandi na mabele yetonda kita to meseni koloba talentina nesongi nzila fu mokusu kia munzala mpanda na ngola baye ibongo kokoba misala ya 1921 ponini te bangunza kati na religion africaine votuka fu mukimbangu baye lisusu kozongisa moindo na esika bungela talentina manaka ye ekobiange makabongo Bayindo bo lamuka tokoliki ya mokolo molelo na zengai moko te lokola motambusi ya masolo na biso na yambi to bongo tokotambusa masolo na ndeko na ngai ndeko Tambi Koka motambusi ya Bayindo to telema ndeko Tambi mbote boni bino sana mote ndeko Ndumbele Botale le mona ba téléspectateur bazoni penza na ngonga ya kolanda biso metine ya vuva mu télévision pe to pe na RTPC na ngonga matondo wana ndeko Tambi Koka compte ya Bayindo to telema tokoliki ya bososoli ndako ye ya mbibiso ezendako ya mosala ya nesongi nzila mfumu kusukia muzala mpanda na ngola na bango nde mokolo molelo toko kabola ngonga iye pesa meli biso nde toko kenda penza na botosi lisusu na ngambo na bango ko pesa bango mbote nesongi nzila mbote boni pe bino santé mbote pe malamu na kati tumba matondo wana cri de guerre to lingaki penza na ino lelo tozongisa na ino matondo na nesongi nzila komona bisika yonso to uti likambo ya Boyindo ezalaki likambo ya soni likambo ezangi ntina kasi lelo na bokasi ya nesongi nzila pe na bangunza yonso bazali nsima na bango tomoni vuva mo télévision etando ya yambo ya Boyindo po ya bonsomi pe bwanya po nini te mayele ya Bayindo yango tolengaki yambo tokota penza na siki ya masolo tozongisa nano matondo pe longonya epai na bino nesongi nzila matondo mingi yambo na tata mokelo bikela mobiso oyo batindelaka biso fumukima matondo mingi na fumukima balingaki ete bilaka ya koya kolamusa lisusu Bayindo koteya Bayindo ekoka bongo kozala matondo mingi na balongo baso bazwaka mokano ete leveko oyo bazala na biso elongo mpona nini te elongo na bakoko mpe baso matondo na bango mpona etumba ya lobiko ya Bayindo yambo ya kopesa biso longonia topesa longonia lokumu na tata keli likolo na se mpe na mokili bango po bango bato bakopesa na biso mayele bwanya nguya bokasi manso mai tokosalelaka makowutaka epai na bango ekoyaka epai na biso mpona Bayindo baso matondo nesongi nzila na maloba ye ya kozongisa matondo na tata mokeli fumukimbangu balongo pe bankoko nde kotisi biso na masolo na biso ya mokolo mwalelo nesongi nzila actualité corona covid-19 bakomi kobengela yango bongo corona penze kundami bapesi yango pe article sikawa ekei penza na féminin kotatone lela covid elongo ekomi penza la covid ezongi lisusu na terrain to yambaka bino na dobi ya covid-19 bolobaki akalmie kokota ekozala po batuna bango soko bakoyoka te bakobeta makaka sikawa ezongi mais crainte na biso yali vaccin obligatoire mokili mobimba soko te voyage yali te soko te engagement na mosala yali te vaccin obligatoire awa akalmi esili akalmi tokolobela yango nano ndenge nini malobomboka bino nesongi nzila matondo mingi
akalimisi esilaki osoki sika oyo corona lamuki po azongela mosala na ye po tolobaki akalemi ekoya mpona nini po batiaka mindele na résidence surveillée oyo ntango bati bango bino bobengi yango confinement soki bati bato na résidence surveillée basoda bakozalaka libanda mpona kokende lolenge wana mondele asalaki confinement epai na ye atiaki basoda na ye baza kotambola tolobaki eza manaka po oyo eyeli bango eye kobeta bango na masolo maye tosololaki na etinda tataki eyeli kona se na nzela komoki bango balongo mpe bakoko toyebisa bango ete bakobetama kasi mpo babika baya nde kosenga biso bayindo bolimbisi lokola elembo wana to bilembo wana emonanaki ya bamoto ya kozinda ya te ya corona elingaki esosolisa bango mpona bamikanda nyonso bazwaki ete religion africaine mayayebisaki bango ezalaki masiki te ezalaki solo na motindo wana bazwa ntango mpo baya kosenga biso bolimbisi nde bapemisaki bango bongo bapesaki bango liberté provisoire babima moke sikoyo lokola bango bayoki te basante te covid soki nani corona babenga covid ndenge bakolingela kasi corona azongi lisusu sikoyo lokola azongi toza kokende akobeta bango makasi lisusu kasi epai tozokende corona aza na ye avant goût ya mayema azoya ya solosolo mpona kosilisa mindele na baye babengamaka bato ya mayele po basali bekonomi bayekola mokili botuna bango mindele bakoyebisa bino te ekonomi na bango non seulement eza na bese to ya kokita mais eza na shit ya kokweya elingi koloba sikoyo lokola babandi kokota na crise wana bazotikala kaka na mandoki nsima na yango bakobetama po bitumba ekozala lokola bakozala na crise ya makasi ya bamisolo po biloko na bango ekotekama te po ekozala te bakosala recours na planche ya billet kaka donc ale bakosala recours na baplanche ya billet eloko nini ekoya mbongo na bango ekokoma papier ekodimama pe te mbongo ya asie nde ekomata asie akozwa force économique akozwa force militaire or soki asi azwi déjà force économique azwi force militaire esili akomi grande puissance asie moto akokotisa sikoyo mbongo na basociété na afrique basociété européenne nyonso ekokanga donc akalemi bakolikia banso bomonaki po eza likambo ya sekele na motu te lelo na ndenge bazobetamela eloko ezosala biso mwa mpasi mingi na motema ezali na badirigant africain mpe corps médical ya baafricain na lolenge kani toyokaka te kasi tolukaka tomonaka mpe tosalaka analyse oyo ekoki soki bayindo bazalaki kokufa na lolenge moko na bamindele na poto mindele mbele balobi na bayindo tokozwa bino en charge te bozonga bagouvernement na bino ezwa bino en charge mais eza polele ete baye bazokufa mingi eza bango moko bamindele c'est pourquoi bazozwa charge ya bato na bango omoni ntango bozoyoka autant de morts 250 morts 500 1000 2000 morts soki ezalaki bayindo mundela kosupporte présence ya bibembe ya bayindo te me bayindo ya moko moko na bakosukosu
ya bagripe oyo bango bazoboma o na société mpe esika bayindo bazali ndeko na biso moko akufi bango batata akufi na eloko wana me na réalité ya réalité toza koyebisa bino eza likambo te bato bamona ete ngai mpe te awa eza likambo sérieux mpo mokili nde ezotambola miso ya bato nde ezomona te mpo baza kokufela kolia na komela ya biloko ya kopola na bozoba oyo mondele atiaka bango ya balolendo ezangi ntina mpo ngai nalobi boye mpona nini tosengaka révision ya système éducatif moto azobela ndakisa malaria ça dépend ya maladie moko boye okomeli ekisi ntango osali baexamen na yo omoni peut-être no bato oyo mibale bazobela maladi ndenge moko okomeli bango kisi bake kosomba kisi na pharmacie moko bazwi traitement bango mibale moko abiki moko akufi puso nano bandoki te boluka nanu bakarton babwati ya bakisi wana botala date d'expiration na yango est-ce que kisi yango na banzoto nyonso mibale mpo maladi eza kaka moko il faut boyekola ezalaki degré ya maladi elekaki mais soki bozwaki bango na d plus ndakisa alors oyo traitement bazwi mpona nini moko abiki moko akufi facteur chance oui mais tokende na totala baproduit bazwi est-ce que produit mpe ekokani nini na nini ezali parce que baminganga bakutanaka mingi na mbala ebeleke apesi moto kisi maladi s'aggrave mais lokola batiaka na mutu na bango kaka bandoki o te nazo comprendre te mwana na bino to ndeko na bino bala mbokende nano na baeglise ye aza scientifique bazokoka kosala étude scientifique te na baproduit azopesa bato c'est ainsi bazomona neti mindele baza mayele mingi bayindo baza bazoba parce que bayindo mpo na bango batie bango na mutu ndoki mile fufumu bino boali spirituel mais ntango bozongisi biso lisusu na eteni ya scientifique justement ekombo biso na komema bascientifique bavideo moko esircule na mboka ya France batambolaki na bamorgue bascientifique balobi corona covid eze koexiste te mpo cimetière ebakisami te or na nombre ya bamort oyo media eza koloba ba 40 000 ba 100 000 fo bazanga bisika ya kokunda bakei ntina bamorgue ndeko moko ya mwasi azali kosala video soko na lisungi ya rogi bandeko bakobalanse yango aza kofilme bafrigo nyonso eza vide balobi corona eze koexiste te alors eyali nouvel ordre mondial balingi baimposer vaccin nde balingi batia bato piscose na cerveau mpo bafaire accepter bato vaccin batondo mingi tokoliki ya 60 quelque % ya bafrançais baboyi vaccin wana boyebi mondele aza na manaka aza na programme moko ezali matata mondele aza na programme ya koextermine kosilisa biso bayindo wazwa mabele ya afrique ezala ya ye na balolenge wana soki lelo balobi te parce que eza na baproduit eza meme na tobenga bongo na poto mwa basubstance matière oyo basali eza basali pareil moko donc ya mike lokola tokokoloba en miniature ya mike bakokomi koinjecte yo na nzoto e baza kocontrole yo esika nyonso oyo yo ozali donc bapesi yo vaccin wana matière wana ekoti na nzoto oyo ezopermettre ke bango bakoki kocontrole mutu na mutu esika nyonso oyo azali yango ezopesa badone donc ndelo eza sur matière te ntango wana ekomi genre ya bakamera ya baémetteur ya mike ndenge basalaki kamera ete omeli yango etamboli na libumu afilme na kati na libumu donc bomoni
mokili na lolenge ezotambolela soki balobi te bamorgue eza na bibembe na bibembe te bacimetière na bango mpe ebakisami te etondi mpe te. soki cimetière etondi te ebakisami te, alors bakoki mpe koprograme te ndakisa bibembe ya ebele bongo bakendeke na bacimetière bakokende plus na baincinération. omoni bakokende plus na baincinération. oyo wana nyonso ezali likambo oyo mokili ekokebela kaka mandaka nde ya mondele. Donc baya te kopesa bato bavaccin to koprefere tomela kisi ya bokoko, me mpo na bango bamivaccine bango na bango kuna. Po omoni ndenge toza koloba awa, moto moyindo aza kaka akoma eloko ya mondele na balolenge nyonso. Soki balingi baya kovaccine polio awa, bakoluka nini batya bakoka moko. Soki omoni kaka foto ya koka wana, tuka yo moko okende kozwa mwana na yo okende kotika. Kasi nzoka polio ekotela na nzela nani nini sida ekotela na nzela wana. omoni matondo Fumukusu ke muzala pana na ngola mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine. Actualité eza dominé na corona pamba te toyebi te kolala na kolamuka soki mpe lisusu bakonzela lisusu décision ya koluka susu koconfine Gombe soit ville province ya Kinshasa vis-à-vis ya baprovince mosusu. Ososolisi batelespectateur ebele masolosi ya corona. Motuna na biso mingi mokonzi ya bango ezali sie 1921-2021 siècle mobimba mpona mobandi mosala ya fumuki mbango ekoincide to mpe ebalani RDC akozwa présidence ya Union africaine kaka na 2021 wana. Mboka oyo bazwaka manaka ya kokamba bakomaka na mutu ya kokamba Afrique. Mokonzi ya mboka nande akomaka mokonzi ya Union africaine azalaka na baobligation to badevoir ya kosala makasi kokotisa pe na bamboka oyo na kati ya Afrique eza na banungunu. Lobi RDC akozwa président akozwa ebonga wana président Chilombo akokoma mutu na kati ya Afrique mobimba. Totali na kati ya mboka na biso awa de côté koyokana ezali te. Mais lobi Félix mokonzi ya mboka akokende na mutu ya Union africaine po aboma bamboka pe musu ndakisa ba Soudan ba des autres ezali, il faut s'impliquer lokola mokonzi na kati ya Union africaine pour montoner kwa koko. Tolingi tuna mokonzi ya bango sur le plan spirituel. Lecture nini fumukusu kwa kosala coïncidence wana RDC 2021 mokonzi ya RDC azala mokonzi ya Union africaine pe 2021 ezali centenaire ya bobandi mosala to pe message ya mokonzi ya baindo fumuki mbango. Nde tolingi toyeba mokonzi ya bango za lecture nini bokokoki kosala na coïncidence wana mibale malobomboka ya bino mokonzi ya bangunza. matondo mingi ya tokolikia soki bososoli ekozalaka ntango iso na bayini ebongi basosola malamu ete Kongo nde ezali ndakisa oyo ekobikisa mokili kobandela na ye moko Kongo na Afrika. Soki ezali ete mokonzi oyo azalaka mutu ya Union africaine nde akambaka masolo mpe balolenge mpona koluka ete na bamboka ebele kimia ekoka kozala, bapesa makanisi lokola baza mutu. Tokolikia ntango toza kolobela centenaire ya mfumuki mbango ya mosala ya mfumuki mbango, elingi koloba nini? Tokomi na mokama ya mibu wuta balobaki ete bayindo bazonga na mabele na bango, bazonga bakonzi ya mabele na bango, elingi koloba bosomi ya bayindo. Bongo nzoka mokonzi ya Congo azali mokonzi oyo akoti na bokonzi na kiti ya bosomi
okiti wana o bango bavandeli ngbende wana po avanda yango mindele batiaki misolo te. Bana ya Kongo nde batiaki misolo oyo esalaki manaka ya boponami po bango babima mokonzi. Elingi koloba azali mokonzi oyo aza na bonsomi na kati na ye. Aza kodépendre te na logique, azodépendre te na baimpérialiste. Kaka mpo na élection tosalisaki wana. Kaka baélection wana elobi ke baélection lokola ezalaki financé mpe organisé na bacongolais, elingi koloba Congo indépendant nde esalaki mosala wana. Siko président wana oyo aza président libre, président indépendant oyo azowuta na état eza na logique ya indépendance, azozwa ngbende ya bokonzi ya kokamba Afrique na 2021. Alors soki 2021 ezali centenaire ya bonsomi ya bayindo ya 1921, likoloba te akokumbela bandeko na ye ya Afrique sango mpe mosala ete na 2021 to concrétiser ba indépendance nyonso ya Afrique. Voilà message spirituel. On a nini président oyo ako-présider 2021 azali président ya centenaire ya 1921 azokota na 2021 ezali centenaire ya indépendance ya bayindo. Donc programme oyo Afrique akoti nango na centenaire wana ezali ya kobrandir ba date de naissance na bango na monde mobimba. Date de naissance elingi koloba te chaque mboka ya Afrique aza na acte na ye ya date de naissance, date ya indépendance oyo endimama na mokili mobimba. Bacolonisateur bandima ete Afrique tel pays, tel mboka, tel mboka, tel mboka okomi libre. Alors yango ekosala ete na logique ya spiritualité ya religion africaine ya biso bayindo na évolution mokili ezotambola na centenaire, badirigeant africain bakosolola plus autour ya indépendance ya Afrique, autour ya tolobani restitution kozongisela bayindo mabele na bango, d'où cartographie ya Afrique ebongwana na 2021. Voilà logique ya lecture spirituelle. C'est pourquoi président ya oyo ako-présider Union africaine na 2021 awuti na 1900 toloba na mboka ya indépendance. Mais faut mo bolimbisi to paracheve moi motuna ya ndeko tambe mena ignorance yonso wana bosali lecture spirituelle. Mais to sala la bino lecture spirituelle, to sala la bino to pesa message spirituel, Ingeta. programme spirituel. Wana fumo basali programme spirituel. Mais souci ali programme spirituel to lecture spirituelle ezoyisika na bomo ya bato. Mais lokwa bakokenda yango na ignorance. Lokola bakokanisa yango te. Sokwa wa mboka ya 1921 mboka ya moto ya liputa ya mfumu kimbango. Déjà dirigeant na biso, président na biso oyo azali choisi pour na 2021 azali ignorant na makambo. Donc na bato yonso bayebi c'est un chrétien pratiquant yemoko alobelaka yango partout alekaka. Mais quand on a biso yali 2011 nesonganzila ba monaki makambo balakaki makambo ezalaki likokisa miya makambo moko songolo esimbite po politique yango etambolité na spiritualité. 2021 zeko koma lobi yawo centenaire ya Fumu Kimbangu eteni ya spiritualité. Mais bayi politique bapesi yango kaka mokongo tokosuka wapi raté lisusu kwa raté kwa 2011 matondo mingi oyebi biso torobaka bwe koyimbiko ayimbiko mono buike yanga koyimbiko ayimbiko mono buigo yanga koyimbiko omoni na vuba mu télévision boyokaka kokoriko bato bayebi te eloko wana elingaka koloba nini.
oyebi bato bakozala na bango na pongi lokwa bolobi ignorance soso azolela mpona koloba te ntongo ekotana oyebi ata soki olalaki retard makasi olekani na pongi me ntango okofongola miso okokuta mokili si edamukaki ntongo si etanaki yo nde moto olamuki te me ntongo ekotana yo nde okoya kosutuka ntongo si etani omoni donc elingi koloba nini atako ignorance eza na afrique me mbongo wana ya mokili ezokende kosalema kaka donc badirigant africain na baignorance nyonso badirige parce que problème eza nini omoni ntango bozolobela plus ignorance bolobelaka plus manque ya considération mpona nini bachef de l'état africain en général bazonyokwama parce que bango moko bakomi te baprésident mpona batitre scolaire bakendeki kozwa quelque part keno titre oyo bapesaka yango na bato bakokoma baprésident mais ezali don ine likabo ya kobotama nde commission président na otanga te na ozala moto ya mbongo nozala moto ya mbongo te likabo wana nde commission président kasi sikoyo olie mpe ose faire entourer na bato ya makabo yoke koluka bato ya mikanda mone siko okufeti oke koluka bato ya mikanda oyo akoma pasteur po asala théologie oyo akoma évêque po asala théologie donc sikoyo batitre oyo bazwi nano wana na côté spirituel ezali batitre scientifique donc baza banon spirituel aza na ye spirituel te bapesi ye papier mpona koloba ete non yo okomi motei mais classe mpe encadraka bavaleur mfumu kusu tosilisa yo okomi monganga mpo ozwi papier boye oza na likabo yango mpenza te niveau wana bapesi yo yo osalaka kisi te oyebi kisi te bazolakisa yo na maladi balobeli yo kaka niveau na yo bapesi yo ezala na se mondele motaleki likolo osala politike otanga université oke na lobanium diminutif chambrette ya louvain il faut salaka recours chaque fois par mindele ozala même na armée breveté militaire na académie militaire ya États-Unis ya France ya Belgique ya wapi bapesi yo titre ya lokasa sans pour autant na mboka na bino bozala na baarme d'origine ya mboka na bino bosombaka minduki ya kosomba bakotekela bino baarme légère en quoi bokozala bagénéral en quoi bokozala bagrand médecin en quoi bokozala bagrand professeur en quoi bokozala omoni c'est pourquoi badirigeant na biso bazonyokwama parce que bato wana nyonso bazwaka titre scolaire oyo ekopesa bango musala oyo bakozwela mbongo bakobokolela basi na bango na bana na bango mpe bakobakisa ambiance likolo po atonga ndako na ye po atinda bana ne na poto ifo azwa misolo akozwa wapi mpona mosala bapesi ye mpona titre wana oyo azwa na classe yango bokomona ministre professeur général colonel ça dépend médecin conseiller quelque part moto nyonso oyo wana bahomme de science même bapaster baévêque bato nyonso oyo bazwi batitre plus scolaire na place ya badon ine ntango bakoti na misala wana na bokonzi na babisika wana bazwizwi kaka bamisolo baza kozwa bongo kaka bazotonga bandako bazotambola na bamituka chere batinditindi bana na poto basi zomi na poto basali boye bazwaka mbongo ya leta ekendeke azobima na balabala lokola mondele alatisaka ye cravate akomisaka ye je le connais omoni kaka motu nyonso
azalaka na prestige fier je le connais tala ngai alors bato mosusu babetaka maboko bazotambola na timo mamba ya sachet ya nini et tout ça ozomona fumu bato ya élite intellectuelle bakosepela na bino te bolimbisi mokonzi mpo nini tolobi ndenge wana fumu kusu balobaka liboso ya mokili bango batanga te mais encadrement spirituel na bino boza esprit supérieur boaki na protection mosusu lelo bakodeniche bavaleur wana ndenge nini soko ifo mboka etambola na badon ine balongola bato baa na nkasa bato nkasa wana lelo bakozala 87% ya population eza kotinda te bamboka esefondre bato ya makabo yango d'abord bakozwa bango wapi po makabo ezala encadré te depuis des décennies lelo koloba pene ya ba dirigeant bato baza na nkasa balala te d'abord bakolinga bino te bakofacilite bino makambo te mais bokokomplike pe tâche ya bango badirigeant mpo makabo yango bakozwa yango wapi mpo makabo ezala encadré te compléter mutuna epai ya ndeko le même makambo tozomona lelo na 60 ezalaki bato lokola bazalaki na capacité ya kokóma te lelo na bete lelo toza nango lelo ntango gouvernement ya mbuta lumumba to mpe mbuta mobutu bamipesaki na confiance ke kolandela badon ine ndenge fumu kusa azolobela lelo absor ezalaki ndenge na kati ya mboka mais ngana kamaka bino bapanzisango okomi komplikaka so bino moko boye nde toyano na bino mibale population aza préparé te na ndenge nini population aza na ye préparé loba bakonzi lokola baentourage ya bakonzi ya chef de l'état ya bachef de l'état parce que eza bongo na afrique mobima lokola bango bazotuta tolo ya baklasse oyo bango batanga bosala constat bango nyonso balingi koloba français ou bien anglais donc minoko ya bapaya mpo na nini mpo bandima bango ete baza mayele baloba minoko wana mais mpona komona bavaler wana eza eloko moko ya pete ntongo moko kaka mili pokwa bavaler wana emonani elingi kaka koloba nini soki lelo barekrute bajeune bapesa bino ndakisa moko Mzee Kabila alobi tolingi tosala mandoki na mboka na biso tosala babongo ezwaki mikolo te esalemi soki lelo mokonzi ya mboka alobi mutu nyonso oyo aza na ayebi kosala eloko moko songolo asala yango to kosoutenir biloko okomona bavaler tozali na mboka na biso bana mosusu basali groupe électrogène oyo ezosala na mai mais mutu ayekoli électricité to mpe ayekoli électronique tout ça bakolinga te parce que bango bake koyekola électricité oyo ya bango bagroupe électrogène ezofonctionne na carburant sikoyo mwana wana asali oyo ezofonctionne na mai est ce que mundele moyibi ya pétrole na biso oyo ezovwa mise mokolo na mokolo oyo ayebi ke biso bamai pambapamba soki lelo tobandi kofaire fonctionne bagroupe électrogène na mai kasi ntina bamoteur ya combustion ekosala na mai alors soki ekomi lolenge wana carburant ekotula soki etuli azongi pauvre parceke biso tokosomba na biso susu te tobanda kotoka bamai na biso kaka mpona tosalelaka vie ekomi facile alors que kofaire fonctionne bamoteur na mai eza mpe kosunga na réchauffement climatique plus pollution ya mopepe kozomona biloko wana donc c'est vrai que bakozala contre biso parce que valeur na bango nde ekosila nzoka bazali na possibilité ya korécupérer valeur na bango mpo tolobaka ntango nyonso bango mpe baza na badon mais eloko ezoboma bango eza lokasa oyo bazwi tokoki kopesa ndakisa ya docteur moko azalaki na kisante kuna na Malawi docteur Matondo azalaki orthopède ya makasi mais eza likambo ya kobotama na maboko na ye soki asimbi yo okobika donc batangi bakelasi d'ailleurs ndenge bafonctionnaka bongo
mingi soko tuni bango bakoyebisa bino ke bien que totanga ba classe mais tokendeke na au-delà ya mayele oyo totangi na classe to tosalelaka mayele moko eyelaka biso po tokoka kosala eloko wana. Nakopesa bino ndakisi ya bamécanicien même ya baélectronicien ya baélectricien azosala mosala moko boye etungisi ye. En tout cas bundi abundi esimbi ta kati alali atiki ake alali mais lokola makanisi ezalaki place wana ake kolala na susi wana atambusi makanisi okomona mbala mosusu ntango akomi na ndako ndenge azokanisa aye komona bia place boye nasimbaki te wana azwi yango na kati ya makanisi donc elingi koloba akoti siko na monde spirituel bakumbi etine esika basala babiloko wana nde bake kolakisa eke tala ntango nakobundabunda wana tala esika osimbaki te sikoyo ebongi science wana ya bango oyo bake kotanga wana bazongisa yango na science africaine po toexplike bango ndenge nini kokota na mokili wana ya molimo mayele oyo ekeli biloko nyonso sekre nango eza mokili ya molimo kutuna bato nyonso abebisa bino ke wi lobi nango na ntongo na yo efali na eloko boye natya nde amoni alongi. Donc mayele ya classe eza limité mais baza illimité na makabo sikoyo lokola eloko ezoboma bango eza plus batitre wana mais baboma yango batie na mundele batitre na ye pembeni alors to changer système éducatif basé na badon omoni classe tant tozotanga classe nakoexplike bino eloko moko lokola bato bake mingi kaka na kolia bayebi te classe etangamelaka ndenge primaire bazotangisa bino banotion nyonso ya bomi mais cycle d'orientation bozoloba bien cycle d'orientation cercle ya orientation donc eza esika bayekolaka badon ya mwana na bapoint oyo ye azozwa na baleson bozopesa ye cycle d'orientation mpona kooriente mwana vers likambo oyo ye aza na yango. Donc eza décision ya parent te alobake mwana nga fa azala informaticien mwana nga fa asalaki munganga mwana te professeur titulaire ya classe wana nde azoyekola bapoint ya bana amoni te mwana aza makasi na dessin faut kooriente ye kote dessin ezalaka mwana aza makasi na technologie il faut kotinda ye kuna na botanique ainsi de suite ndenge wana sikoyo bana bakei sikoyo na humanité kuna bake koyekola profession bake koyekola misala to booriente bango mutu na mutu ake kosala nini option oyo badécouvraki ye na yango na cycle d'orientation donc ake kosala science na humanité ndenge humanité elobi humaine donc misala oyo bato basalaka ntango asilisi soki mwana wana likabo na ye ezokende kokumba ye ntina kokela voilà ntina ya université toza na posa ya banani toza na posa na mboka na biso ya bato boye alors bokokende na université bakendeke mingi kotanga te me bakendeke na université koyekola université eza esika ya barecherche il faut bana bakota na monde na univers bakota na mokili oyo ekelaka c'est pourquoi babimisaka misolo ebele bakotie na bino mpona barecherche na bino omoni recherche batielaka yango temps déterminé te donc eza na ngonga te ekozala indéterminé ya kopesa ndakisa bokoki kozwa masanga basucre kande bozwi masanga na bango wana bolobi bon ndenge nini masanga oyo ebimisaka fulufulu ezobimisa mpe gaz na yango soki eza ya moto soki eza ya malili ezosala bo mais oyo eza naturel yango mpe eza na lolenge nango ezokola mokolo na mokolo nini batiaka
bandi koyekola ngo bongo ekozwa bino teza mpo bodécouvrir produit oyo batiaka oyo ekomisaka yango bongo ezalaka nini. Circuit intégré batia nini na kati il faut kozwa temps yango na recherche ezwaka temps. Mais ya bino balakisa bino raté te balakisa bino échec. Entraînement mosala na ngoni échec ekozala na bale mais na entraînement te. Na entraînement soki entraîneur atie wana atie bajoueur na ye place wana okoko raté penalty même 10 fois ozozongelaka kaka eza nango entraînement eza kisi oza kosentraîne ozoluka mpona okoma expert ya penalty. Ndenge wana kozongela ti obandi komesana nango soki esimbi lobi bakotia na terrain balobi bosi kobeta penalty poso osentraînaki nango ntina ya baentraînement yango wana donc ntina ya baétude yango wana même 10 fois 20 fois 30 fois même 10 ans bozaka koyekola eloko moko ndenge nini bato bazosala allumette à partir la phosphore. Ndenge nini bapelisi moto ya makasi ezolamba libende électrode ezosala ndenge nini voilà ebana bazana baka tala omoni ti bozoloba bolinga kuta azokamba bino boyebi na ndako ti bomonaka bana mikende akisa bopesi bango soit sur radio bandi kopanza yango baparent mingi babetaka bana te kobeta mwana te tala kaka mwana wana ntina azopanza azolinga asosola nini eza na kati ena kopesa bino expérience moko baparent baza na ndako bazolala ngai majorité ya bana oyo lelo ya mike kaka ba 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans ba 10 ans tozwa nano bongo bazosalela bapareil cellulaire koleka bamikolo na niveau moko oza na ide te. Me mwana wana ayebi anglais te oyo bakomi kuna na kati ya bapareil wana ayebiki chinois te ayebiki portugais te mbala mosusu mpe na yango moko français yango kutu ayebi te. Me yo mokolo soki bapesi okobloke se nini appareil wana ebloke. Me mwana wana azokota na baoption donc bazosurprendre bamikolo na baniveau moko ya kosakana te. Soko botuna bino bato bozoloba keno bakodécouvrir bango ndenge. Me tozoloba bien ke ntina bozomona bavaccin ebele parce que bayebi ke milimo oyo ekelaka yango wana ezo ya kobotama bana wana babotami na mayele ya makasi ya wana bomoni phénomène bana ndoki phénomène kuluna phénomène langusa bango na masanga zododo mpona kobebisa baservo ya milimo ya bano baye lelo mpona kokela Afrique ya sika. Fumu bolingaka pete balobake badirigeant na biso bamotema mabe po masanga ya milango ekota wate nani akozwa mobeko homme spirituel ete homme politique po bavaccin lelo toye koapprendre kutu baministre ya santé bango moko nde balingaka vaccin ezonga ata 3-4 fois na ne po ezalaka accompagné na misolo ebele. Me nisongi nzila lingaka te balingaka kutu te baloba badirigeant ya Afrique baze mabe kaka mondele bongo wana tolobani masanga bainvestisseur bango babengaka baikaka na balcole a pourcentage ya soko incalculé babengi bainvestisseur bayawa baye kosala nini baye kotonga ba hôtel baye kosala nini ba série télévisée mais on a responsabilité ya peuple ezate ya jeunesse ezate on a photo attaquer bango ba dirigeant politique bango nde baza kosala ba accord wana bango nde baza kopesa ba autorisation ya ba misala wana omoni soki ozobela batie yo thermomètre batali température na yo bapesi yo antalgine donc eza lokola banovalgine baspirine mpona koatake fièvre kaka mpona koatake fièvre mais balobi esengeli oleka na laboratoire po basala yo baexamen nini oyo eza koprovoke fièvre wana augmentation
ya température wana parce que monani ke bitumba eza na kati ya nzoto na yo guerre de provoquer nino donc banticorps no bazobunda na benemi moko bakoteli yo nde température wana emati nde wana balingi baluka bayeba benemi wana bamicrobe bango wana benemi baye alors bitumba na banticorps il faut bayekola baza wapi apa bandi kovuka bango na kati ya zongo ike zongo inene na makila ti biloko nyonso wana bazosala mpo baluka bango batambolaka place nini bazali mpo balokalize soki sikoyo badécouvrir bango nde ekosenga sikoyo kisi nini to mandoki nini bakoki koutilize mpona koneutralize monguna wana sikoyo tokoki toloba badirigant baza mabe me boyo baza forme na etelo oyo bakoki koremplace baoyo bozobenga mabe bango mpe bazokoproduire bango kaka baza kaka textuellement baoyo wana bozobenga mabe sikoyo eloko ezoforme bango eza ekole wana ekolo nango mundele sikoyo tosala nini me ebongi toyebisa bato te mundele nde mabe oyo ezoboma yo mundele nde mabe oyo ezonyokola yo opesa exemple moko na poto mundele ake na alimentation asombi soso moko na 20 € mpo akende kolia epai na ye mutu mwindu mpo amoni sikoyo mutu mwindu ake na alimentation pembeni ake kokuta soso 12 soso na 25 €. Alors ya lobi mundele mutu malamu parce que na alimentation na biso batieli biso basoso ya moins cher donc mpo na 25 € azwi 12 soso alors que na alimentation aye moko mundele soso moko na 20 €. sikoyo abengi na Kinshasa alobi mundele mutu malamu awa ozaka na 25 € kozwa 12 soso parce que atie 12 soso na congélateur soki azalaki na 50 €, 24 soso alobi mundele asulie mundele aza mutu malamu. Est-ce que soso oyo asombi wana 12 na 25 € ekokani na soso mundele asombi moko oyo asombi 12 ezaka kombo nde bapesi soso mais en réalité eza soso te en réalité eza soso te eza maladi mukusu ke muzala pa na ngolo tozobenza pena na suka olingaki okoma ntina na 2045 babendi yo mikolo na 2024 to 25 mikolo mesili mikolo ya soso ya mweshe likolo ya basoso ya moins cher mokonzi ya balumba fo mokusu tozwi libako kokutana na mokolo ndeko ntango bolimbisi soko bokosangisa mituna mibale botikali nango mpo baze kosala biso mpe kuna ke tobelemi na suka ya ngonga tokoki kokabwana boye te kozala kotuna mokonzi ya bangunza motuna oyo États-Unis d'Amérique bauti kosesa élection tomoni Donald Trump atiki ebonga bagi aza nano fonction na le 20 janvier nde passation ya pouvoir fo epesa esalama na ngambu ya Europe tozomona Union européenne déjà Angleterre oza 3e puissance na kati ya Europe Allemagne premier, France deuxième et troisième lelo akite azokite Union européenne premier ministre bango abi même sans accord na 2027 au cours de 2021 faut tobima Europe a commis un déséquilibre. Troisième pour moi, Europe a zo bima la kati ya union no basanganaki. Na ngambo ya Amérique to moni ke élection ezali loin to mona ngo pa dirigeant africain. Oya bimi akoboya kondima moninga. Bayoka na kate. Lelo to moni yango na pays oyo yo pesa ka image ya malamu na makameta li démocratie na kati ya monde. Fumukusu lokola un homme spirituel. Biso to koyaka mingi ba lecti spirituel. Na ngambu ya Europe ma ezosalama na Europe na mayo ezosalama esalami na kati ya États-Unis d'Amérique mokonzi ya bango tanga moni befe na mibale nini akoki kososala baindo oyo mpe bamona batalaki yango kasi bamonaki te mpo bazangaki bososoli na mayo wana nyonso mibale maloba mboka abe matondo soki mama abotaki ordre kombo na ye ezalaki désordre aboti mwana ordre sikoyo soki mwana oyo ye aboti ordre abandi kobota désordre elingi koloba nini
bazongi na ezaleli ya mboka. Omoni, donc mindele bautaka na désordre, baye kosorganize po basala ordre, basangana bazwa bokasi po bakamba nango mokili. Me ntango bakokoma na suka bakozonga lolenge bazalaki, fo bazonga ya kokambana, fo bazonga na badésordre. Yango wana toyebisaki bino mbala mosusu bato babosanaka te, botielaka bango tele vivant, bobosanaka te, botielaka bango lokola bozotia mpenza mingi baarchive eza esengo mingi mpona kolimbola likambo oyo ezali entre Europe, Afrique mpe monde yango. Po tozovanda boye emoni bato baza distrait, me bapaster nazokamwa bofoti te po bazotanga Bible sans esprit, bazotanga kaka tika batanga. Na kolikia bazwa nini Apocalypse chapitre 13 batanga ngo malamu bakota tina 14. Bokomona neteni wana bazolimbola malamu même likambo ya 666 que 666 plus 4, donc 430 ans, il y a 42-43 jours, Satan pour finir Nzambe. Hein? Donc, au Zamona, dans le Mundele, à Komaki, mokonzi na États-Unis sangani. Président na bango ezalaki George Washington. Soki okozwa Exode 3 bolimbisi Exode chapitre 12 verset 40 okomona ete tioke na 40 séjour ya bana Israël Égypte ya 430. Siko so bozwi 430 wana oyo biso todominaki bango elingi koloba te bango mpe bakodomine biso mpe bakorenie pendant 43 jours parce que biso nde Nzambe, biso bayindo, biso nde Nzambe. Bayindo Biso nde Nzambe te eza boye chaque loposo ezali korepresente esprit moko. Alors biso tokorepresente esprit ya yango nebandeli mokili ndenge bana Nzambe ntango azalaka yeye moko azala na mutu te. Mokili ezalaka molili ni moi ni sanza otanga na Bible mokili ezalaki molili sauf molimo Nzambe ezalaki likolo ya mai. Alors soki siko mokili ezalaki molili, soki Nzambe azali auto-créé do bakela ye te amikela na ntango azali komikela siko soki tozwi molili nani akelango seke molili mpe bakelango te. O jamais même ye Bible yango ntango azoloba lobake que les ténèbres soient te ezaka te kaka que la lumière ozomona. Donc elingi koloba molili eza auto-créé, or molili nano ezala pembe te, molili ezalaka kaka mwindu. Donc elingi koloba ke Nzambe azali mwindu na kati ya molili ya mwindu. Alors ntango akokela barase parce que Nzambe po to expliquer bino mwa malamu neteni wana Nzambe mokili ebandi na mwindu sima nango ntango alobi lumière ezala bato parce que bazolobaka Nzambe alobaki lumière te. Nzambe abimisi moi nde moto epesaka lumière. Soki moi ebimi te lumière ezaki donc bayima alobaki Nzambe akeli moi sikoyo botata, Nzambe akeli bomama sanza. Omoni siko contact ya moi na sanza nde botibana betoile eza na eloko mosusu na kolobela bino netena mpona napusa bino mwa mosika. Est-ce que bino boyebaka ke na logique même mokili ekelamela mwasi nde akendeke na ndako ya mobali kasi mobali akokende epai ya mwasi te.
mobali babalaka ye na mwasi te. Mwasi nde akobala mobali, eza loi ya nature. Alors na kati ya loi ya nature wana nazosembolela bino mobali, donc mwasi ya roi bakobenga ye reine, mais mobali ya reine bobomba ye kaka na sa kiti na sa mbeto amonanaka te, atangamaka te. Me nini ezali botala moi na sanza. Sanza aya kozwaka bana, aya kobotaka epai ya moi. Bomonaka moi ya bimbo moni mpe sanza ye mikolo mosusu sanza ayaka moi azali sanza pa ye. Si bomona peke butu sanza azali moi pa ye nanu salama ye. Donc mwasi nde akoye epai ya mobali, la lune akoye epai ya soleil, le soleil mari mobali na ye et non le soleil akende epai ya la lune mwasi. Et soki botali biloko nyonso eza na mokili mpona ekola bien, eza kozwa influence ya moi. Donc moi moto aza ko influencer mokili po exister, po mabele, po nzete, po nyonso eza moi mobali aza ko influencer mwasi na ye, la terre, naissance ya polygamie. Na sanza bazobota bana étoile, na mabele baza ko influencer mokili bazobota. Elingi koloba neteni wana tango bomonaka sanza ye na moi, soki aye wana aye kokutana na mobali na ye kwakende kobota baminzoto, alors sikoyo batuni éclipse, bososoli sikoyo éclipse, sanza na moi bazosala éclipse, changement de fréquence. Alors na o wana topesi bino mpona kososola ete siko bato race ya mwindu ezali korepresente Nzambe.